Olika Imayamba Blaise Boula obi yé na wenge atikala aux occasions te boba vandi boba répéter na terre et tikala au salamate Blaise Boula ndalobaki abi etikala au salamate bazwa tamba répéter na terre yé Blaise azwa occasion wana te wenge tango bakabwani ngai personnellement j'avais senti quelque chose me manquer. C'est ça. Vous comprenez? Quelque chose me manquait. Dans le sens où, tant que nous ensemble, nous sommes fanatiques de la deuxième voix. La deuxième voix, c'est-à-dire, oui, Sol, Blaise Boula, Alain Pelayer, pendant sa deuxième voix. Mais, dans la deuxième voix, nous avons deuxième voix, nous avons parti à l'époque, c'était Yahweh. Nous avons déjà tant que ça, vocal. Malou magwesa kulesa ndemwe mwana yo Sylvie migendama ba vocal awera ibandaki moi personnellement je chantais ba chair de poule eza wera ya lelote Obre matoso Moïse abete na char so tango na marti emelango na matière instrument za bongo ma instrument o abete na char et réussi bongo c'est pourquoi bazui même ingénieur de son aux États-Unis à Mundele yende fois assumer son ba mindele faut ba assumer lumière parce que wera aza muto stratégie jibe pia na muto stratégie donc écoute liwano mona don fois ba ki ya okota na ba sapé donc chacun ba ba kadol tango okota lumière ni ba hotela jibe tango okota lumière ni ba hotela même pendant la lumière du jour boyo et puis que ça ba lumière oyo ça il faut pas exploiter. Mais seulement il faut comprendre une chose. Oise quoi, quelle que soit rigueur nae, il faut évacuer aza humain. Vous comprenez? Libende so polo zu libende ogumbi yango boye. Otiki yango ata 100 ans. Oya kuta libende ka ya ogumba. Mais motema ya mutu akoki ko changer pardon. Ngana koza na kanda ya pole. Pole na olobisa ka ete vina nga mobimba mais inana après kande komate nous tantôt la commission na moni pole na lobisa ekazaka mutu abatanzana na changer nanga waze kwa alobaka keso mutu alongwe na orchestre na e akozonga te mais je sais que tu peux azongi Dios bien azongi c'est un père de famille. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, soyez libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous.
Bienvenue sur Saratola TV, chaîne d'actualité, chaîne ESP Sarabino. Merci d'avoir abonné sur Saratola TV, Boza Ebele, Yokolanda. Émission Vérité, Vérité présentée par Pauline Mukindi. Bonjour, bonsoir, ça dépend pas Boza. Émission Oyo. Merci Nabino Nyonso, Bandeko Boza, la minute déjà, bon, pour partager vidéo, opération Miguel c'était à votre l'émission, pour partager dans 5 personnes. Après aux ongi au babisco côté de l'émission. Merci la bonne de livre bossé qui vous a dit bon aussi la caméra pourquoi pas dans la patron maman Sarato là n'a pas Diego Mili qui est possible de bambo de bisika vous allez voilà émission vérité vérité ya mukolo malelo na mbeli bino bongo président junior Moyowabo oyo to kobeta ne lisolo par rapport à actualité musicale oyo ezo biso il faut tout le bela yango parce que les a événement moko oyo batu ebele bazali kozela oyo batu ebele ba rata oyo ba génération mosusu eya lelo vraiment ezwa yango te ezwa chance na yango te mais na 2022 tozwi chance ya komona sikoyo papa wana batonton wana basangani lisusu mpona kobetela biso mobange na concert oyo kozala bongo mokolo ya le 30 juin na stade de martyr ntango naloba bongo wana nazomona déjà wenge 4x4 ya muzika oyo baorganize concert moko ekozala bongo na stade des martyrs mokolo ya le 30 juin voilà yango makambo oyo tokosola bongo na président junior Moyob tokobosana mpe te tokokota na ngambu ya faire rigola mpo tolobela mpe par rapport ya parcours ya dynastie bande bimi ti lelo oyo estce récite nango ezali malamu to ezali malamu te tokomenga kosala bwa critique place wana na elongo na président junior Moyob. Voilà, je dis encore merci na Pelko Mobimba, concert na na confrère na mbote na bino so bandeko bokolanda biso merci na maman Sylvie Baye na moté na papa Guy Baye na le directeur de la SAP italien merci na maître avec Diego Esprit Libre Ototomba Vita de Barbas merci na bino so bandeko bokolanda biso. Voilà, bon délivre on sait que ce que ça même langage na ngai ngolanga déjà plateau bandeko pas découvrir déjà président junior Moyob. Bonjour pour le Mukindi. Bonne santé. À pas de GA, ça va. Pas de GA, ça va. Vous savez ce qui me dit bien. Oui, vous savez qu'il me dit bien. Par la grâce de Dieu, ils sont battus avec l'électricité, tout ça, là encore. Oui, la arme va faible. On a fort. Pourquoi on t'a regardé mais quand tu vas Simba qui il doit être Simba qui c'était votre la pega là. Celui qui veut s'essuyer, qu'il s'essuie davantage. Donc, Simba qui pas s'essuyer davantage, il se parle de Nzambe. Voilà, merci président. C'est vrai que attend le barabon Nzambe toujours parce que Nzambe est dans fin. Il est dans maître réunion sur vraiment. Voilà, président les lois na ndio na plateau na biso tout le monde par rapport à actualité musicale oyo ekoyi biso likambo ya bobange na concert. J'espère que yo oyebi lisolo ya wenge bien. Mais comment na lelo bandeko wana lisusu bapanzana et basangana lisusu analyse nous pose ça là par rapport. Merci beaucoup encore une fois de plus. Je fais ça quand même salutation parce que Bapao Bazas coaché peut s'imiter. Là je vois Magali Atakwa Balobi la taille S. Magali Atakwa la taille S, une femme pas comme les autres. Donc elle est unique à son genre. Moi la Kitambo. On a Kitambo elle est la seule unique. Femme rose à la pas comme les autres. Magali Atakwa la taille S na Kitambo. À part ça, nous avons aussi une grande dame Kana Kitambo. Elle s'appelle Vanessa Isabelle. Fondation Vivi Fondation. Donc Vanessa Isabelle, clin d'œil à toi, pas dans l'Ibanda Boka. Merci aussi à toi pour nous Magela ou Tikobe Magela. Là, je vois encore mon vieux actrice à motomètre. Bien Makasi, lorsqu'il promet, il réalise. Pourquoi pas aussi M. Domingo, Zaza, mon copain administrateur à chaîne. À ce qui concerne l'histoire de Wenge, moi personnellement. Moi, photo souhaitée, joyeux anniversaire Nadia GB. Joyeux anniversaire à toi, Nadia GB. Azam Moko, Yaba Phare DC, Yapelko, Moko ma Phare DC Yapelko. Donc, Mbotama est là, moi, toi, Nadia GB. Merci aussi à toi, Saratola, l'amour personnel et privé de celui qu'on appelle l'artiste de mon pays. Voilà. À ce qui concerne les Wenge Musica 4x4, tout terrain, BCDG, bon chic, bon genre. Moi, personnellement,
je les ai vécus. Nazwa ngolu wana ya ozala fan na wenge. Fan na wenge na sens ni tokoli biso tokoli na wenge. Tokoli vraiment na wenge toyebi nde wenge ebandi malgré tango ebandi tozalaki na mwa age ya moke mais au moins écoute biso déjà na lobaka écoute nga déjà na lobaka. Vous comprenez? Tozalaki pe bana ya wenge à l'époque. Biso nga na Kasavu, moi na Kasavu que je suis. J'ai passé mes vacances na Bandal. Et pas grand frère Nanga. Grand frère Nanga zaki na Bandal wana. Chaque vacances ba ouelanga. Quand tient na Kitambo, grand frère na Bandal yoka na vacances so bazwingai. Mais na Bandal za mingi na Bandal pour na Bandal, grand frère za pe na bana mibalo to za presque ba âge moko. Yebi vraiment wenge bien. Wenge tango ba kabwani ngai personnellement, j'avais senti quelque chose me manquer. C'est ça. Vous comprenez? Quelque chose me manquait. Dans le sens où, tant que nous ensemble, nous sommes fanatiques à la deuxième fois. La deuxième fois, c'est-à-dire, oui, Sol, Blaise, Boula, Alain Pelayer, moi, pendant sa deuxième fois. Mais, dans la deuxième fois, nous avons deuxième fois, nous avons parté, à l'époque, c'était Yahweh. Nous avons déjà tant que ça, vocal, Malou, Magwesa, Koulessa, Ndemwe, Moanoyo, Sylvie, Migendama. Vocal à Ouera et Bandaki, moi personnellement je sentais ma chair de poule. Personnellement, tant que Kabwani, na se retrouvaille moi na Ngaba. Na sens ni papa sombi le pang na Ngaba. Koko na biso outi kanangaye aova na Ngaba. Parce que vu que na Kasavu bien na kola ki moi na lingai balé na boxe à l'époque. Père na biso ndo lingaki na sa sport. Il même balle dans l'inglaté, même boxe dans le boxe et puis balle na bandolinga sous classe te biso bana atene de la Gombe. Pour wenge za biso bana Gombe atene de la Gombe. Wenge za biso. Pour na atene za la ki oui, chaque fois événement moko scolaire ezalaki na atene wenge ne banda ekobeta. Zo comprend biso bana eligo. À l'époque, nous sommes au la nzebu le eligo botikanga na yembela lelo école nanga donc wenge za biso. Tant on a se retrouvé na Ngaba, ngamu to wera maison mère. Vous comprenez? Avenue Mobimba presque sur 100%, 95% balai bato bandu. Si ko pendant que to fa na bango leur façon de se comporter ba lo ba ke pangi na munu. Wera pangi na munu ngana walinga wera d'abord poza ndeko na nga ya bandu nga oh mais nga na muluba comment ba walinga wera pona ndeko na bandu nga pe banda lelo la komi mutu ajibe poza ndeko na muluba omoni plan na koma isko mutu a BCBG à l'époque na komi mutu ya BCBG pona nini nde bangu bataki batango nde na loma oyo ko pona nenga tribalisme nga jamais nga kutu na muluba na ba kina linga wera pona ba deuxième fois wera bango ba ba kibalinga wera pona ndeko na bango ngape na komi mutu ajibe na koma mutu ajibe so esala meri na peni esala siko OK soki album awera na ba à l'époque premier album awera ebimaki tango ebimi on avait un frère père à son âme mapasa abaza mwana ya bukanga biso lobo siko ye abane ko sa na ndiai tango album ebimi aye soki ayaki atana ba 1000 cassettes à l'époque ya wera aoteka na avenir aoteka na aotekela soa to we réseau tekama vous comprenez ngasko mutema na ebisi autant na koma mutu ajibe automatiquement bika biso balube za macha mumenu vous comprenez na koma automatiquement na komi mutu ajibe po ndeko na ngape bango ba biba soutenir ndeko na bango pangi vous comprenez mais ce n'était pas facile dans yebiso ce n'était pas facile. Tobunga na biso te nini te mais omona ke bango vraiment na avenir ba dominer batu ya wera ensemble bino botika on des minoritaires et yo ça là j'ai aussi un ami Junior Kunku Gilles Kunku Junior pe moi na lobo mais ba koma na yule pas oncle la bango Junior ayo ça là sikoyo fan club antibiotique Jantamicine premier fan club à Janta tellement dit que ngamo na BCBG a bendinga na kata fan club to bandi fan club à Janta à l'époque. Si les autres juniors batambola peine à Jantamicine, clé à toi mon ami Gilles Kunku. Vous comprenez? To bandi fan club à Janta, on a Hermoko na kata avenue ba initié fan club le jeune mieux pour Adolphe. Et ça na groupe mo déjà ba salaki et y a Adolphe Domingue fan club à Adolphe. Biso sko bata Janta to hinga na ina imposant au peine à avenue. Pour ani ko soutenir ka papa chéri à l'époque.
bendele ko Vous comprenez? Si eyo le kava wana ba fan club esani eleki nango. Vu que to bandai kotanga nga à l'époque na osa théâtre. Mais na osa théâtre pas masou de brende. Mais na bandai pe kotanga. Kotanga etant to yo aussi ça ba domaine na biso journalisme et yo kotanga la longwa et pas masou na comme pas bordeaux. Peut pas bordeaux na salle maman ba ami. Et pas bordeaux. Et yo ça la score que tant aussi si ba classe faut na kota score na makam na nga journalisme. Na on communiquer à théâtre. Théâtre na tikale mingi na nzonzi na koto kosa musala ya presse tellement to sali na ba rédaction trop to se former na ba rédaction kosala papier kota soit en français kota soit lingala tout consort ndepeto mu pepe ya YouTube ye totali a TV ngo efuta nango te toke na ba YouTube. Maintenant c'est quoi le look ça comme on a par rapport à l'isolo de l'émission ya Wenge. J'espère que bandero bon là vous sentir déjà que l'isolo Wenge nenge zalaka vraiment parce que les autres nenge ba les lo ba sangani Oui. bato ba kabwana moi ba rankine kotaka moi ba mbwa kele zalaka mais les lo ba sangani ba komo ko lia mesa moko d'après yo et au salon Na lopoto balobaka le linge sale se lave en famille. Tant la tali karibu balobi makambo nyonso. Mais lo moko na reteniraki o pas jibe mpi na lobaki. Abi mami lela. Omoni lelo nde tovandi bo ba vrai ba ami na biso bango ye. Vous comprenez? Bakalutu ba petit na bango. Mais qui amitié qui parate jiba obi ba vrai ba ami na biso bango yo ba wera ba Adolphe ba Dide Masela ba Selebu ba nani ba Kalujo tout ba vrai ami malgré que le temps to sai to kabwani to zuzi ba ami musu ya sika mais ba vrai ami yango moni lelo ke tango esali ke Amanu Jabi to sangana au moins que to sangani d'une manière automatique amour sincère ba musu ba kuti biso au long des chemins mais to kembi na bato yo mutu bato ba vandi ba betoli solo a jibe jiba obi to banda okota na ba taxi to frauder to kimi chauffeur na mutuka vraiment wera bandi kuto seka obi to frauder na ba mituka to kendule mbongo ya insuffisant to bi awa to frauder ngape je me souviens biso to banda frauder na ba city train to frauder na ba Sotraz hein. il on est comme là mutinyo to frauder na ba Sotraz so na Sotraz ya la ki so moni bangando to be ba bangando ba contrôler so bangando ba yiba kota okoti na ba se ya ba kiti bangando ba sive ba biye pa ba kiti o comprendre jibeta ngwa relater histoire na bi o bazimwanka o moni même ba benga ba kakol ba mbiaka ba doyen ça dit so tali lelo na domaine musical o mona ke Congo etele mesika moko Congo etele ka na clan Wenge na minute o moni même que faire ego la binisa et dynastie mais dynastie et lo ba malisusu te parce que Wenge 4x4 tout terrain. Vous comprenez? Dans l'émission à Mamie là, c'est pour la toute première fois. On a évité ça dans le ça. L'émission à Namonango, c'est partagé et c'est partagé dans ma chaîne à YouTube, dans ma chaîne, dans ma page, c'est pour la toute première fois Caribou ils ont plein Rwanda. C'est parce qu'ils ont Wenge. Au moins même héritier ça là est déjà na bango a commis ba colo histoire. Ce sont des jeunes où à l'époque baye bakuta ba Veloambo, bakuta ba Zaiko, mais baye ba se poser ndeke. Wenge tango bande na caché à Victoria. Vous comprenez? Eh Wenge bande na caché à Victoria. Vous comprenez? Ya ba histoire so tali même oyoki na banzembo ya mulolo. Oyoka ba mulolo yigi ma omona ke ezaki Victoria muke. Parce que Victor moni ekes ninga linga mom na mboka na bango mwani oyoka ke Wenge c'est caché à Victor. Moi qui caisse ya na kati wana. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Nga personnellement ko sanga na bango. Mais éviter joie immense nga personnellement na nango. Ezala rêve na nga ya mikona mikokolela nga mikona bi bato un jour ba ko sanga na te. Et puis ouera martela ke loko bi biso to se ba 25 ba 20 ans to mona na te ba biso mais bana biso ba solo laka. Bana biso ba solo. Donc c'est quelque chose de bien. Merci beaucoup na Amanu Jabi. Amanu Jabi vraiment toi sangisi bango mais apparemment koyoka pe concert en au événement c'est tout un caniva au basali. Et ça biso to benga on a journalisme moi biscuit moi bémol. C'est-à-dire
premier carnival baonde basali ki baye na mois de mai oyo bazobanda ba répétition na Béatrice Hotel. Après le 30 juin babeti concert. Après kobeta concert bake na Cap Vert. Na Cap Vert bakosala single so maxi single. Maxi single seul ba administrateur nde ba otacha. Ba administrateur ba banani. Jibe Wera ide masiana le makaba. Bango 4 ba otanze moko. Babimisi yango. Tant babimisi yango, moi j'étais promis wana eza wengi so babeti le 30 juin ba producteur bien na monde ba solliciter bango. Voilà, c'est là une information que vous révisez dans le gouvernement. Bon, ce qui est vrai, nayoka ki jibe na interview jiba obibotu na mambo ya politique. Et puis makambo to sala gouvernement c'est l'autre côté. Moi je n'étais pas compte de rumeurs. Moi je tiens compte d'informations fiables. JB a dit que ni gouvernement ça n'a rien à voir. Eza Amanou Djabi, Monique va associer même producteur ou ya Michael Jackson va associer. Donc pour battre sangana bongo paquet ça ma bongo gouvernement. Gouvernement o tabo ko intérêt à gouvernement na katezani. Onde wazi ko bayoka na confier za gouvernement, onde o bayoka na bachile bayoka na gouvernement. Intérêt à gouvernement na katezani pour élection en 2023. Ata ba ministère ba yoka na te fati soit le biwera battre campagne en battre. Jiba battre en battre à l'époque. Tout le monde a battu la campagne pour Joseph Kabila Kabangi bazaki ensemble été. Gouvernement intérêt na lolenge na yo. Confia yemba kicho. Wera koto ayembi tala mona yembi voter. Donc chacun a quel ndenge na sali campagne. Je pense que pour lancer la Félix Rapa ils ont sengate au gouvernement sangisa wenge non. Donc c'est ça. Voilà, merci président. Mais tous on a siko na récite il y a les 30 euros parce que les lengyo ba on bazala na wana déjà te aux zala parce que déjà on coli déjà est-ce que les 30 au stade déjà ba conseil la biso plein oyo ba repesa biso ambiance wana ya wengeka. Jibe atondisa Martin, Wera atondisa Martin. Ba fanatique nyonso zomona lelo. O fanatique ya nani ya affaire. Aza fanatique moko azake pa Jibe, a fanatique moko azake pa Wera. O fanatique afali, a fanatique mo ya Wera, aza fanatique mo ya Jibe. Donc pour vous dire que secret atondisa Martin c'est pas wenge. Moi je te promets que stade est tombé. Parce que ça événement. Événement moi je te dis batu ba okaita ba braza bazali batu ba uta ba ngola ba uta monde entier pour na événement na wenge komona ngo blague te hérita lo bakelo moko biso na événement na biso to ya na biso comme ba fanatique parce que biso na kati ya liboke ya bakolo histoire to zalate biso to ya comme ba fanatique vous comprenez pour les tozano awa après événement na osonga ka na plateau na voilà ce qu'on dit kama yonde tembe. Mais la PG biso peut presque même to communiquer. Quand on parle de la presse, la biso te que presque ya TV non parce que to moni apparemment tricage et salami to moni bande na biso et belé bazali poto na poto ba popol mukelenge ba ye to ba mata ba ye ba ye diaspora. OK biso peut tozali. Moi je suis venu communiquer, personne m'a donné un chicon mais je communique par rapport à Wenye 4x4 tout terrain. Vous comprenez? Bafungola Jewana est à la partie privée. Ce n'est pas tout le monde à l'art de communiquer. C'est ça. Vous tous ça vous avez un combat na nini mais peut-être l'art de communiquer. À ça la montée. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Merci président. Pour to chiter na makambo ya wenge lelo oyo yoza président ya presse ami. J'espère que ceux qui lelo esengi ke ba luka presse ami pour ba contacter. Ceux qui vont nous lancer tricage ezalaki parce que derrière mais pour bilonde boyebi que na simalanga plus de 400 et quelques journalistes bazar mais misusu ezalaki banado à 12 pour wenge comment kota jibe zaka banado kota were zaka 12 siko basangisa biso banado na 12 tous na banado basangani au moins même wera pour la stratégie de communication, asangisi ba sankana ba pirogé na ba papi les princes. Asangisi on pense que ça est sous terre ba conflit et attend focus le 30 juin. Réussite à le 30 juin. Donc attend Roger Ngando ona ni muto afinga wera zate. Sanka muto afinga jibate. Bino nio sobo communiquer pour que le 30 juin ça réussite totale. Mais président est-ce que ndenge penza bazo kene na ngo selon yo ceux qui penza ba ebisi yo otala en tant que média que vous parlez
opesa bango idée façon bakosalela publicité soit promotion ya concert ya le 30 idée il opesa idée yo yebi naza moto ba idée idée eza richesse lorsque je vais exposer dans la bango ba na communication ba baza mais si et seulement si que nga ba contacter ngai ba contacter ngai naza na ba stratégie moko tout un caniva on a proposé bango peut-être peu bande comme sous baza wana o bilo bomona ki baza ba pe na idée wana te vous comprenez parce que biso doit ba tu ya terrain awa certes tu t'oses belé mais j'ai quand même des idées sur la souffle au pôle yo moko bi que obaki non près ce ba frapper ba saka makambo yo lobi au mona yo moko communication. Très bien, par rapport à matos ya concert le 30 parce que toyebi que na Congo mutu abeta concert po ezali concert le plus nié ezaka Moïse bateau c'est lumière wana Moïse abeta stade de Martyr abeta stade de Martyr abeta na Charles esplanade ya Charles na Martyr ezali au moins matoso Moïse abeta na Charles so tango na Martyr emelango na matière instrument ezaka bongo ma instrument oyo abetela na Charles et réussir pour na ka ba distance wana so tango na stade de Martyr ekomela yango. C'est pourquoi bazui même ingénieur de son aux États-Unis à Mundele. Il y a des fois assumer son, ba Mundele faut ba assumer lumière parce que wera azamuto stratégie. Jibe pia na amuto stratégie. Donc écoute liwano mona deux fois qui ya okota na ba sapé. Donc chacun ba ba kadolf tango okota lumière ni ba hotela e. Jibe tango okota lumière ni ba hotela e. Même pendant la lumière du jour boyo, et puis que ça la lumière oyo, ça il faut ba exploiter. Les appels na son oyo eza approprié na moibo il faut ba utiliser. Instrument lo ba ya Moïse ya Charles, so tango na Martyr meliango. So tango na veme meliango. Abeta concert na instrument le plus nié. Wana wa. Moïse. Te wana selon yo. Biso tozala ba stade a ojiba beta, tozala ba stade ba wera ba beta. Tozala ba giga concert, tozala ba méga concert. Kasi on a oyebisa wana Charles Moïse atikala obeta stade moko te abeta 20 mètres abeta kamaniola te concert à Martyr concert à 20 mètres ndenge mususu ta mususu moni Charles esali pe oya na 20 mètres 20 mètres oya na Martyr bonona 82 000 places donc là touché ma plein terrain na juste na ba plein ekotaka plein koko mela ciment vous comprenez plein comme la ciment parce que bato ba 82 000 temps yo loba oyo mona voix ya bato mêler ciment vous comprenez des alaka donc comparer un ciment on a ba ciment ya ba Martyr te wana ba ciment moko ya ba église ya ba contrée ka ba distance ya ba église vous comprenez esplanade à chaque wana na esplanade ya mamolangi nini ya munene vous comprenez ce que voilà, merci Matinyo Somo Olanda Biso, Zali Bongo, Junior Moyo Wabo, Oto Zali Bongo na plateau na Biso. Criminal, peut-être le solo à dynastie, parce que vous avez analyste culturel, politique, non sérieux vraiment au Ambala. L'homme a attiré de plusieurs couleurs et le monde de tous. Au Bénin, mais les langues vraiment. Naza vraiment ma culture de ça. D'ailleurs, ma politique féminité, nous a basé les lois toujours ma culture. En fait, on va bien à parce qu'il y a fait un mot par rapport à l'isolé à profit na passé parce que voici par le bel abisso ceux qui bango pour bas sur le fond zambe na sata bas sur ah on le bas sur est-ce que nous sommes zambe na sata bas sur merci beaucoup. Moi d'abord, je suis un pacificateur. Ça me fait du bien lorsque nous avons la réconciliation et le salam. Mais seulement, il faut comprendre une chose. Voici quoi, quelle que soit rigueur naïe, il faut évacuer Aza humain. Vous comprenez? Na science et bisabiso, l'homme Aza animal moko socio. Vous comprenez? Différence c'est entre l'homme na libélé. Libende so follow sur libende okumbi yango boye otiki yango ata 100 ans oya kuta libende ka ya ogumba mais motema ya mutu akoki changer pardon ngana koza na kanda ya Paulin na olobisaka ete vi nanga mobiba mais une année après
kande koma témoin tantôt na komi so na moni problème na lebisa ye ka aza kaka moto bato nzambe na change na nga waze kwa alobaka ke soki moto alongwe na orchestre na ye akozonga te mais Jessa Chiko ya zongi Dios Dieu na zongi c'est un père de famille vous comprenez c'est un père de famille papa ta mwana sumbelo na loboko lelo bi mwana aza mosenzi mais omonaka okata loboko te alobaki na ya tant que lui mais la Bible dit notre Dieu est celui qui sonde le cœur et le rein nzamba simba motema Koffi Olomide pe quel que soit comment nde bazalaki na kanda na bawaze kwa au moins Koffi aza mutu moko bokozala ranki mais il est toujours vrai Koffi bokozala pe bolobanga te mais bokutani bo ayambi yo apesi yo pe mbote c'est ça na linga moi côté ya Koffi ya malamu vraiment yango wana oyo namona ya malamu kaka wana te parmi bakote ne ya malamu Koffi Olomide Koffi akozala pe baoyokana te na wera mais bakutani pe boye bapesa na bao pe mbote elobele pe eloko te vous comprenez le côté Koffi donc azalaka na mwa sens moko ya pardon d'une manière automatique ata ya bandi yo mabe ata yo bandi ye mabe mais mwa facilité wana Koffi Olomide azalaka nango par rapport ya wenge vous comprenez wenge bazala masi bafini te po wenge bazala masi bafineli yo bouton vous comprenez wenge bazala masi babino 12 so babi banado comprendre ndekenda mais Koffi azala mwa sens wana te Koffi azala mwa sens moko libéral quoi bokozala na kanda akutani mpe na yo bo alongoli na ye mpe yango vous comprenez donc wazi kwana Koffi bomona yango eza fin du monde te monike ezalaki événement mais le plus grand événement vous comprenez eza wenge omoni ke wenge étouffé même réconciliation ya waze kwa na Koffi Olomide Blair Jacques ah bon déjà que vous ne pouvez pas dire ce qu'ils ont les souffler président moi il est par rapport à l'album par rapport à l'année par exemple déjà dans 5 ans il y a préparation et le moment de d'après remarque nous que ça l'artiste dans ma qualité de son son image comme tout mélodie bon merci beaucoup na ba Gaulois nyonso ba Olanda ngai merci aussi à mon frère Marc Taous merci aussi à mon jeune frère le Bogard de la presse je crois que à ceux-là qui en a le Bogard frère c'est un grand Bogard sur le plan artistique mais là ça n'engage que moi tant qu'analyste bateau baebinga baebi ke nazalaka na parti côté sur le plan artistique nga na place yango na point de vue forme toza na forme na fond c'est-à-dire moi personnellement ndenge tobandaki kozelela dynastie ke soki ebimi makambo ekopesa mopepo ekopesa eza ndenge esalameli te vous comprenez eza ndenge esalameli te moi personnellement naozela peut-être chant oyo bayembi bango nyonso basangani bajudete banaye tout consort peut-être naozela chant wana mais oyo vwa neti oyo natali oyo mpe bayembi bango bakosangana oyo asedéguise wana neti nga personnellement natali chant wana na milobeli si c'était moi conseiller à faire nakokaki koconseiller atango na kati album te parce que nga namona importance yango te oyo balati loba bashaka zulu babilobo ya bongo ozo comprendre peu importe bakoloba yango eza na message eza nini ngai soki nazalaki conseiller affaire na ngai nayebisa ye ke atia yango te na kati album ozo comprendre ce que j'ai apprécié eza oyo peut-être abwaka ye liboso naomaîtrise vraiment banzembo te mais oyo abwaka ye liboso première chose abwaka ye liboso te yaye na innocent te yaye na innocent na natali yango te personnellement nde tozelaki yango eza vraiment bongo te nde tozelaki yango eza bongo te eza lokwa c'est pas sorcier ya Ibrator ndenge tozelaki c'est pas sorcier ndenge tozelaki dynastie eza bongo te
na ba nenyo so artiste avandio apparemment de asali les pertes. Bon. Asali perte c'était parce que abakolo ba na YouTube ba se retrouver. Mais na ba eko biso to ba journaliste. Je crois que tobeta ali solo na bino. Atande ba le boka ba le kala ba TV mais tant to kutanaka, je crois to loba na e ba remarque wana. Vous comprenez? To loba na ba o ba remarque wana. Ndenge vraiment ndenge zalaka par rapport to mona bande comme suku ba bimise loko na 2 jours 24 to mona ndenge pesa ka mpepe. Ndenge vomeza les tout s'attendait que ça n'ait pas dynastie na c'est pas sorcier. Moi personnellement c'est na coupé ça mon pourcentage déjà 5 sur 10. OK, moi je m'attendais que l'engé zobima et coupé ça lui soit à 8 sur 10 parce que ça œuvre humain cause à parfait. Donc c'est un peu ça. Donc mon Robino soit boîte même générique na inga boîte comme générique. Au moins quand même ezo ya na moi ngouema moko ya ba danse ya ba nine des choses pareilles. Vous comprenez? Eh, akangi ata mwa de mo ezo kanga na ngo pe bazo bina na ba fête. Ozomona. Mais ndeti dinasi so taleza ba golo ande ba yambi yango parce que c'est loko ba teli. Mais biso to ba ke biso ba analyste. C'est pas biso ba analyste, ba to pe to linga musique. To ba make to taela ngo be to ta micro baladeur et pas bato baza ni ba golo ni ba wario. To tela ba naître au mona ke le baka ce n'est pas vraiment, c'est pas sorcier. Oui. Merci. Na profité pe na pia bon rétablissement à toi mon frère Ibraton piana yale o asala ki accident nzamba za yo apeso makasi. Vraiment courage mon frère. Merci président par rapport il y a Nenyo mais qui déjà ça la moins critique c'est il y a un de ton libaka. Au ça dit na artiste soit vendre place à vendre ata la recevoir bien c'est qu'on a bon ça koto yo pour vendre ko c'est plus. Mais président qui est dans moyen pour ça il y a promotion Nenyo ko mon est-ce que promotion de ça là promotion de ça là mais à pas de tortue. C'est-à-dire personnellement on a sous le point de vue ba communicateur. On a la communication à sa manière. Ezaka le boga de la presse. Mais na bato nyos bazaki pas faire belé ba garçon ba YouTube wana tout bazaki pas faire. Personne na mona. Vous comprenez? Personne na mona. Et puis l'homme moko zo ba artiste na biso soit za combo a mona le quoi a commis déjà. OK, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Artiste c'est pas na promotion eza à vie. Promotion par artiste c'est ça à vie. Communication c'est ça à vie. Vous comprenez? Là il a eu ça les bogards. Là il a vu cela na faire cher de foule. Il a si à moi et demi tout ça n'est face à la presse. Donc c'est-à-dire tout ça il lui affiche tout ça dit promotion que appel corps et soit faire cher de foule. Pour na ba journaliste un petit ba membre na été ba yaka. Vous comprenez? Et kenda ndenge kenda wana et c'est pas ça ma. Pour un artiste déjà, l'artiste vraiment déjà et si na komi. Donc ce n'est pas ça. Ça est moqué. Voilà. Merci président. Président a tous on a moi c'est moqué par rapport à monsieur Salama qui est fan de monsieur Sango. Mais apparemment nous dans ton côté na réponse il y a fait là il y a attaqué le fan Sango. Aux ali peut 10 domaines, aux ali vraiment il est bien on les informations on utilise déjà médias bien. Vraiment il nous concerne à Sango par rapport à l'émission de bon, non, ça les remarques par rapport à cahier de charge là. Cahier de charge là, à l'oba na munoko na biso zaka politique. Biso zaka politique, mais et pour ça là après, na comme on a continue. Alors là que l'émission a fait ozolo baloba que l'émission nous a bossé la politique comme ici culturelle. Donc c'est la politique culturelle non. Sango ambrié bisoté. À tout ça cahier de charge là. À tout ça cahier de charge. Mais comme ça Moussala, alors ça Moussala bien dans le sens que journaliste a deux rôles. Journaliste a cause à la invité à l'actualité. Journaliste a quoi susciter actualité pas journaliste n'est pas à pouvoir étouffer actualité. Côté Moussala, Sango, ensemble Moussala, mais côté cahier de charge à respecter car cahier de charge. Parce que moi, Gouana, ou soit à ça, année local, la DG à Télé Senta, Jamaïca Sam. Émission politique, Kaye Moukassala. Émission culturelle, Kaye Moukassala. Émission à religion, Kaye Moukassala.
émission économique ka ye mutu asala donc ye moko asalaka nyonso opoza chaîne na ye akangi ba place ebele baninga balia te alors bongo Blaire Jacques vraiment na to profiter pe kopesa mbote na ye moko c'est notre président oui c'est Jean-Marie Samba que je sais vraiment merci président nalingi président vraiment avant président tozongela émission na ezalaki lokola faire ayaki kosala promotion ya Dynastie mais apparemment kotala émission désorienté depuis tina fin tuna makolo émission eyebani te ezuka sens na place ebali makambo ya fali na makambo ya masi ya fali d'après yo ezalaki erreur ya attaché de presse ya artiste to eza artiste ye moko mutu abebise amibebiseli promotion artiste était l'artiste est venu pour faire sa promotion la promotion de son album mais le journaliste a désorienté faire ça là qui respect à média faire amona qui akoko ya te quand même oya minde tu ya minga na émission qui na question na biso otuna nga question ana te eza manque ya respect asali respect ya journaliste mabe place wana eza ya vérité mabe eza ya journaliste a désorienté concept ya émission parce qu'il y a le baki qui fait va venir dans ce plateau pour faire la promotion de son album faire venir yo désorienté na ba questionnaire là vraiment merci président président rôle y attaché de presse pour même émission to permet na politicien rôle les a tout ce qui est lié pour la presse pour la média les a attaché de presse donc l'artiste est tu faire abusé album bongo il faut s'attacher de presse na essayer là na canipa na yo ya média vous comprenez c'est là un programme no média bon attaque attaché de presse on fait la programme bon le roi Dynastie limite ou bandi promotion on va commencer par l'émission phare officielle Caribou Variété après Caribou Variété je souhaite bon la chaîne à TVA je souhaite que Oleka et pas Papi Mboma na Biwan ici après Papi Mboma je souhaite Oleka pas Nati Lokole par exemple après Nati Lokole Oleka bon sur le point de vue YouTube olingi oleka na émission ya mutubo chaîne na mutubo bon avant tout ça le quoi album est plutôt présenté on a presse c'est-à-dire tout ça conférence de presse c'est ça son rôle vous comprenez bako benga pe journaliste ko benga pe nani invité muto yo aux attaché de presse aller amener l'émission il faut y atuna yo ou soit y faire ayer bisa attaché de presse ayer bisa journaliste benga attaché de presse na ngai bo solo la nai soit attaché pas bo solo les a pourquoi to lobela sini to kutana na tuni to da sini ba questionnaire les andeni aya présenter est-ce que ça passe attaché de presse y a faire qui fait ba question ça les a canal pression dira za suspendu kasi to que n'importe comment tu passes à suspension est-ce que ndo yebi ba mission na biso baza absolu tu es sûr que obengi faire na sango bengi faire na émission faire ayi sa précis sola na sango boyebota sango benga boyebobo tu es sûr mais parfois il y a ba musicien baza ko peso poste wana mais en réalité azo matela poste oya ti atayo pour animer ça manango verbalement ça manango par écrit tu n'es pas aussi payé au cas le comme dans attaché de presse ça dit côté qu'on a bandé biso bo bongisa musala président siko to zongi place oyo ndeko na biso ya mobali azo ki na suspension oyo misenga yake azo suspension par rapport à la tour akimoni pour faire ça faire na maboko droite passer à l'émission et bandai peut déjà émission c'est précis tant baké ko sala cette émission na grâce babana pe émission grâce à une dans 15 minutes Marco Jakoti akati émission okati émission oyo jamais moi abi jamais moi na royamba parce que déjà pinga biso voilà selon ya bandeko bazala qui présent ningi pe to le ba bien est-ce que ça malamu komona moto azali directeur artistique ya orchestre na ya katisi émission attaque ya attaché de presse azana et comité ya monsieur za bon personnellement ils ont dévolé voler à liboso si réellement et si que grâce témo à finga kabato faire c'est quelque chose de très mauvais là je condamne avec toute énergie vous comprenez wana eza baleson moko oyo bato basalaka baémission ya bakofinga ovande l'artiste na plateau bando fingo bando dénigre est-ce nga nasali émission nalobi banégativité ya bamusicien nafingi bango
La finité. Sauf que c'est une loba pe ya fali pour passer pour une question, je vais répondre. La finité. Et puis maka uza yebi maka uto swana bien. Ba yebi ke non na zakananga net. Mais ceux yo ça émission pour l'intérêt à batimo ba monio ou ya zaka trop na nyo. Vous comprenez? Combien artiste privé makambo bongo ekomela yo. Mambo bongo ekomela. Mais ce que ça faux que grâce temo a kinga kabango te. Maka uzo eza manque ya respect à médias. Swinga personnellement, je me souviens, le ministre à l'époque, Alexis Tambwe Mwamba, à l'Obaka qui na presse, c'est les journalistes, ce sont des mandias. INPC te fait embargo il y a 6 mois. Mutu moko ta ko filmer Alexis Tambwe Mwamba, mutu moko ta ko tia micro embargo le kana TVT. Ato ke reportage ba vandi ba ministre boy. Alexis ba osala evu ba kamera ba osendeni. Ce ba komika a pas voisin, ce comme pas na mutu akangi caméra, monema caméra kiti. Ba leki yo sima ba continuer ko filmer. Alexis azonga na TV pour senga pardon. Ministre à l'époque. Ce qui a réellement que marque aussi grâce témo à critiquer à finga à vérité au sali bongo. Moi personnellement, na lo lenge na ngai, na lo lenge na ngai ce qui a ko engager ka nga, marque aussi faut embargo ya média. Mutu moko tatia micro, mutu moko tatia caméra. Vous comprenez? C'est ça maintenant le rôle conception na ba vision na biso o appel ko to za kanango. Voilà, merci président. Donc on est vraiment ya na suka ya émission na biso. Mais pour to chiter na makambo oyo to ko taper moi te de la makambo. Ya appel comme qui dernière question batebele ba ba ki faire après taper na wengi musique 4 mais tant to moni ba zo présenter ba musique to le monde a présenter faire. Bon, faire une awénye 4 et puis terrain, as ancien, et puis as parmi Banantsuka. Banantsuka, oh, ya wenge. Mais déjà, selon ma rumeur, c'est une personne invisible. Mais il y a Salanzi Mousso, il y a des jaloux, Azwa Sosi, Awe, Ratina Kati, il y a déjà que parmi Azem Poli, des choses pareilles, des choses. Bana nyonso ya wenge bakaluji bana mesi moko ta sala mission sur négativité ya clan na bango mais ya se permettre sala loko wana mais je me pose la question est-ce que c'est vrai ou c'est faux yango zo sa ndé blocage za po lika imba yamba Blaise Bula obi ye na wenge atikala aux occasions ke bo bavandi bo ba répéter na terre etikala au sala maté Blaise Bula ndalobaki etikala osala te bazwa ta barépété na fere ye Blaise azwa occasion wana te mayebi ke eza apeti na bango mobo azalaki wana me batikala orépété na ye te tandis ke liboke oyo bawabi eza ya bato oyo quand tu dis wenge mo ndeti manda chante so kala ebwinga ebeti boye bambamo manda ozwa vocal wenda kala azolako amilika na yiba manda chante mais fere etikala osala te. Mais moi, je me souviens à l'époque, quand nous avons suspension, faire un remplaçant une animation. Sur place, il y a un moment qui demande de faire la lutte contre nous. Autant il y a Blaise Bula. Blaise Bula. Tant au moment qui tant quand il y a suspension, faire la salle à Mati, à boire qui l'animation. C'est-à-dire que ça, c'est une conception. Nous, c'est bétami na carte. Donc, comprendre qu'il y a bus dans Bado et Sangan. Donc, ça, il a bus. Il dit, voilà, président, et moi, par rapport à Apelco, aux associations, il y a des journalistes amis comme on a habité ma bonne ici appelle quoi ça merci beaucoup appelle quoi ça association de presse en ligne du Congo on a 400 tous ça pour égorger des journalistes animateurs régisseurs éditeurs de journaux réalisateurs monteurs caméramans même administrateurs parce que pour ça on a presse coordonnateur ya chaîne mon songo pakala aza presse. Vous comprenez? C'est-à-dire que chaque lundi, nous avons une réunion de 15h45 à 19h. Nous avons un espace la 70. Direction Chabana à la Kassakou. Nous avons ici, il y a le 28. Le 28, moi, je travaille à mine. Stress, mine, tout ça, les éléments, il y a pique-nique. Expulsion pique-nique, dénommé en appel non stress. Appel non stress pour qu'il y ait pique-nique dans Odyssea Park. Odyssea Park, c'est ça qui colle. En face, il y a cimetière qui colle. En face, il y a cimetière qui colle. Odyssea Park, il est au singleton, c'est $15. Couple, c'est $25. Pour bien mieux connaissance. Bateau nyos balingaka ba star na bino bomo ba star na bino ba journaliste. Aux la journaliste était au limite au participer.
bana poto, bana Luanda, bana Soudaf, bao nyonso ba Olanda ngai. On s'est retrouvé le 28 mai. Numéro na ngeza plus 243 89 67 48 671. Plus 243 89 67 48 671. Junior Moyoabu. Au Beningaï, réservation à Bieno. Singleton c'est $15. Couple $25. Boya, tout se détendre. Tout lia, tout mela ensemble. Tout bien ensemble. Ba Jézé Belé, tout beta bale. Terra basket, eza tout beta basket. Banzango, eza ba kebo, ezali. Tout seka, tout sakana ensemble. Vraiment invité à Zate, na boza soit que zaka bino na bino ba. Eza biso na biso presse mais ba invité ba surprise. Tozanga moi 2-3 comédiens te oyo ba yebana ba ozala wana pona osekisa biso pendant que tout lia ba maboke tout seka. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci président. Un mot par rapport à l'émission. Na ba dédicace na yo. Émission, ça s'est très bien passé. J'ai été à la hauteur. Les présentateurs aussi pour les Mukendi. Également aussi, il est à la hauteur, il y a une émission. Naza pour informer Bilo Babi Sarah to la TV bientôt na TNT. Bon, mais ça n'a qu'à. Mais Sarah conseille non fait sur la TNT, c'est pas un problème. Mais il faut direction et un programme et ça la vraiment et l'enda. La chaîne à TNT a plus de 500. Mais au moins, on a un programme à Malonga et ça te point. Donc TNT za kwa YouTube te. TNT za li télévision zo la tsa banda pour ya bato en clair. Vous comprenez? C'est-à-dire il faut programme des programmes. Merci aussi na administrateur et à chaîne au Sarato la TV. Merci na ba équipe nyonso baza pour accompagner Sarah. Merci aussi à Paulin pour la confiance. Merci na ba journaliste nyonso au bazala qui na organisation ya ya concert na biso tika biso na bi Turbo. Paix à son âme encore une fois de plus. Et puis, na pesimbo te nangai na Magali Atakwa. Magali Atakwa, la taille S. Une femme pas comme les autres. Elle est unique à son genre. Na kitambo wana. Na kitambo, sokotika à kitambo. Otumi, elle est unique à son genre. Magali Atakwa, la taille S. Une femme pas comme les autres. Et aussi à toi, madame... Vanessa Isabelle, Balobi, Fondation Vivi Fondation, Balobi Fondation, Oza Kosunga et Sundi Bastinise ya Goma, et ça m'a comme belé, vraiment, boya pour s'adhérer à la fondation, la Vivi Fondation, il y a Madame Vanessa Isabelle, et pourquoi pas aussi dire un grand merci à mon vieux, Adrissa Motomètre, là je vois encore Papa Nabiso Domingos, je vois mon vieux Koulou Tumazela, merci aussi à ma famille. Et quant à moi, tout le monde a dit son balassima au cas où invitation commune. Voilà, merci président, merci pour notre temps président au disponible qui dans le plateau Nabiso vraiment merci Nabi Nyonso Bozwaki Libaku Yarolanda émission vérité invité avec Bongo président Junior Moyoabo Namiko avec Bongo Ngaimoko voilà Mukendi Mona sur la Mukendi so derrière la caméra et dans la qui bon délivre bon c'est qui est Yemoko caméra Yemoko monteur. Merci vraiment, merci Nabi Nyonso pour la confiance et la fidélité pour ça biso bozala vraiment ya Rolanda émission j'espère que le Belika a toujours actualité tout ça moi ba critique na makambo otali actualité musicale merci Nabino bozala toujours côté branché dans Sarato la TV bobo santé pour partager bobo santé pour liker vidéo quant à moi je dis un grand merci na maman Sylvie Baye na moté na papa Guy Baye na le présentateur de la SAP italien maître VKDB esprit de autotome d'avocat de Barbas des anniversaires na Glody Amiral Nzoko de Yabatinios mon manager privé depuis quelque part merci que na yo Yababel le choix de Dieu l'homme de sur mesure joyeux anniversaire na yo joyeux anniversaire na Naomi Ambeya moi si ya chez toi merci d'être merci na bino so botika la malamu to komona na bongo balasima na invité monsieur Supai merci président. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux
sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.